nyonso oyo aza na Europe, oyo aza na Amérique, oyo aza na Asie, oyo aza na Afrique, na bino ba Congolais nyonso oyo aza na kati ya mboka. C'est Ricky Mombondo qui vous parle depuis Cape Town. Bandeko na nga depuis presque 3 à 4 jours, ba Congolais ebele bazali komi tout na ba question, mais où serait Félix Tshilombo? Ba Congolais ebele bazali ko comprendre les faits qui sont en train de se dérouler devant biso nyonso tout. Nazolanda ba vidéo ebele bato misu bazalaki ba opposants, peut-être qu'ils ont été achetés, peut-être aussi bazali koluka ba se faire une bonne réputation vis-à-vis de Félix Tshilombo. Ba ina objectif ya ko détourner ba Congolais. Yango wana biso ndenge nazali sinzili ya mboka na ngai, mutu oyo alingaka Congo na ningi ba Congolais bakoka kozala na kati ya molili te. Yango wana na ye na éclairer bango bayeba exactement ce qui se passe par rapport à l'absence de Félix Tshilombo sur la scène nationale. Bandeko na nga depuis un certain temps, quelqu'un m'avait contacté justement. J'ai eu une femme abengaka ngai aza na kati ya bakambo ya système ya sécurité, ayaki kosolola na nga ayebisaki nga les choses qui sont en train de se passer et la situation que nous sommes en train de vivre na mboka na biso. En tout cas, nous tenions sur besoin. Audio où a signé la Bible pour partager avec différents groupes WhatsApp pour que les Congolais aient la bonne information parce que nous devons être très très prudents. Makambo oyo papa honoré nganda abandaka koloba na Congolais ou ba Congolais ou miso zaki kofunga bati bayeba kite yango yo ezali justement kosalama. Vous vous souvenez, chers compatriotes, que Papa Nganda a averti ça qui biso na musala au Félix Tshilombo. Banuma qui n'a pas occidentaux, soit disant ennemis de la nation, les Belges, les Américains, ainsi que les Français. Musala Oye Aya qui c'était pour concrétiser la balkanisation de la RDC. Na makamyo surtout au Basala qui amena qui yango très bien, mais a commis sikoyo na suka. Le problème qui était avec Félix Tshilombo, ezali que Félix Tshilombo andimaki kote kamboka. Maintenant que asalaki yango eloko oyo bandai kozela asala yango aza kolinga kosala te. Il avait été d'accord que non, la partie est, la partie nyonso oyo bozomona ba M23 bazali ko-occuper ezala lisusu sous contrôle ya RDC te. Alors bayebisaki asala yango et sa décision devait intervenir justement avant tokoma na mois de juin. Soki tokomi na mois de juin, vous allez remarquer un bombardement intensif au niveau de Goma parce que maintenant, il faut pas gagner le territoire mingi. Vous avez suivi beaucoup d'analyses à Baturo Baza Serena, par rapport à la transition, transition énergétique et par rapport à l'enjeu international qui les a dit ce sont les Américains qui veulent occuper la partie où on a un Mboka. Beaucoup de citoyens américains, beaucoup de bateaux qui travaillent pour la compagnie américaine sont déjà installés dans la partie mingi à Est et à RDC, notamment na Kenya, na Rwanda et puis na Soudan du Sud. Il y a des Américains qui sont là-bas avec opération à Afrique. Comme vous savez, force et commandement américain dans la partie Afrique. Les Américains sont déjà là. Mais maintenant, il y a une décision et pas il Félix Tshilombo. Mais Félix Tshilombo sait que ce qui a ça, il y a suicide politique. Malgré les Congolais, ils ont des problèmes. Malgré les Congolais, ils ont des difficultés. L'unique et la seule chose où on va accepter, et ils ont que le président de la République a cédé la terre à Congo. Maintenant, ce que Félix est en train de faire, ils ont préparé les Congolais. Parce qu'on vous a dit tantôt que vous avez annoncé les familles annoncent ce n'est pas que c'est Félix Tshilombo qui va dire ça. Parce qu'il ne peut pas le faire. Les familles annoncent que Batouazali Kozela, Oyo Bakongole Bakoyoka et Kozala, transformation et discours Oyo M23 Azali Nayango. Parce que jusqu'à présent, le territoire nous sommes au Bango Bazui, Bazali Kaka Kokipe Yango, mais officialiser Yango. Ou créer des tirs ressources ou organiser mon politique pour le bagage maintenant, ce n'est plus parti à RDC. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais est-il que ma partie va annoncer officiellement que la RDC ne doit plus en tenir compte, c'est-à-dire
Et c'est moi tout dingo motema pour na bibo zali ebele liboso ya ba poste télévision na bino pour na kolanda émission ezui bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino petika ite kimia nzambe tata engela o mapota mabino to kufungola basango penza na kuanalyser maloba oyo po ite bande ko bele babaki to ki ngo malamu te kasi na kati yango pamba te to ko ila ngonga pezi nzoto penza malamu te na batango ne eko kuma na mwafefe makasi to ko lobela lisusu likambo oyo libota penza ya Félix ezali bongo na susi makasi pona makambo yoko kobela bongo Félix Antoine Tshilombo vis-à-vis ya nyonso oyo ezali koleka na République démocratique du Congo pe to kolobela likambo ya opposition vraiment bande ko balandi kaka ndenge na yebisaka bino na lobi awa ezali esika oyo to analysaka ensemble to sensibilisaka to conscientisaka to sala bongo éveil patriotique tout le monde a kabongo le peuple congolais la molema tuchaka litoro na nzete po ete tobenga ya malamu tosala ka mosala ya Jean-Baptiste tozaka bongo basinzi kolobetaka mbela tango isopola koyebisa bino ete mboka ezali mabe totelema tobundela ekolo ya biso ezali esika oyo totelema ferme fidèle okola bakoki mpona kosalaka liseko ya République démocratique du Congo ezali esika oyo tokundelaka maloba ya koko na biso lelaboraire oyo na biso bechef yeni leseni place que la mer repasse bandeko na ngai biso toyali bongo basinzili toyali bongo monoko ya nkolo kobelaka koloba ete Congo wa biso esengeli biso banso toyeba ntina ya likambo na biso bandeko yango wana ezwi ezwaka bongo la monte religieuse ezwi popo ezwi kombi na bongo équipe pour la terre à États-Unis d'Amérique na mana na yana mokonzi ya Angleterre na les grands professeurs Achille Mavela mona ya Mireille bande ko na pesa to bude tumba ya République démocratique comme mama Mireille na leki na sabon na Londres Big Daniel Ngenda na kati ya Londres. Joyeux anniversaire à toi Juka M. Joyeux anniversaire, il y a Juka MM. Hein? Bien pour le bravo, mais tard que jamais. Attends, tu peux essayer à mon pensa, dans mon gars, et mon gars quitter. Castolo, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Juka M de Séant de la presse. Joyeux anniversaire, Mbotama et la monaï, Juka M, le number one, il y a Océan de la presse congolaise. Bande Konanga, ils allaient pas s'y payer mawa. Bande ko ba ko lobela biso ya solo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali awa na République démocratique du Congo kasi santé ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali bongo malamu te kozonga na Félix abayina par défi po ete mwana mboka ali malamu te nini ekomelaki na Kigali asalaki Félix nini na Kigali po ete toyebi Félix wa biso soki azalaki paya na nzoto aye lolenge ezalaka bokomona Félix akosala makambo akomi kosala Félix lelo koloba waye ekomi intermédiaire Félix lelo koloba waye ekomi tia litoi po ete Félix aloba likambo po ete bino boyoka lelo ezali mbutu na kati ya République démocratique du Congo na ngambo nano ya baparti politique oyo ya union sacrée tokomona INC na MLP bakobomana pamba te INC ndenge patikala ekosola mpe kosala ye mpe makambo esengeli bapesa ye azala bongo na défense esengeli bongo ye azwa na Sénat donc makambo ezali mbutu ndenge tozali koyebisana bino awa bato ya MLC bakobwaka ndembo bato ya INC bakobwaka ndembo MLC lobi eloko nini oyo Vital Kamerhe azali komowela sika ndenge ezali wana gouvernement po ebima ekobima mpe bongo te po ete esengeli makambo masalama kaka lolenge boyoki na audio oyo ndeko na biso akoyebisaka biso ntango nyonso bandeko na ngai awa bosabone massivement po ete bosolo ezali mobele awa totambola bino elongo po ete tobundela ekolo ya biso likambo ezali bobele moko ezali likambo ya kobundela ekolo pamba te biso baso toyebi ete Félix Antoine Tshilombo asasinaki bacontrat wuta na Joseph Kabila bino nyonso boyebi ete Félix asinaki so bakore na bato ya M23 po ete baya kosoutenir ye bato wana banso bino boyebi nanga mpe lokola rebelle ya République démocratique du Congo ye wana azonga lisusu kokende kosala rebellion na ye po ete bazongisela ye bobele baminere na ye bango nyonso wana bakobundela Congo te bakobundela bakongolais te bakobundela nde Congo po ete bazwa nkita alors yo congolais sengeli yo kanga penza malamu Big Daniel Ngenda na Londres boyo kanga penza malamu po ete biso na bino to munde tumba ya bosolo kila mecheketa lotake tumakane ko to kila le fa pecado na akene pe mama la chambienne na akene toujours bande bona ngai boyo kanga malamu Congo ekokufa Congo esi etekama Congo ezali kokufa Congo ezali susu likambo te to samba te tina ya Congo kokufa ya ngolo
Ba Congolais boyoka kabiso malamu te. Ba Congolais bokoto na kabiso malamu te. Maman missionnaire a plus rondé na mboka nite ba bei foko yo moto to ba koka lo mba tango biso to lo bakaite. Ba Congolais boyoka ka bande ko la bino. To yebisa ka bino to sangana ka lisanga isali biso lamuka to bunde tumba na réincarnation ya Vuluzi Kimbangu mwana mère de prix en Autriche. Ayaka bokitaka na nzoto oyo penza mba revelaka nga ete esengela kite to ndima Félix azala mokonzi na mboka na biso. Papa Ngwanda pe asuna mayoka kanga malamu. To beti lisolo ya moto lobi to zonga na se ya mai po te to bunde tumba. Lelo bokolongisa Papa Ngwanda bokolongisa ngai bokolongisa bato baloba bosolo. To bande ko loba na ete biso to moni pole. Ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la movai na ye na kiti Kongo ekokende. Ba Congolais bokozanga makasi po ete basi bazamisa biso makasi muta kalakala. Ba Congolais tokozana makasi te po ete tozalaka pe makasi te kabuya l'homme puissant. Ba kotsa biso bolembu muta kalakala. Biso banso lolenge tozali wana faiblesse na biso ya linzala. Bobele kobela ka bato grand prêtre umela zalande yonde. Ata koto komona likambo mabeka tozakande na makasi ya biso moko kotele matesengeli batindika biso. Tozwaka moto oyo alingaka biso makasi lokola ya Mobutu Sese Seko kokongo ndo azabanga ya kokende ye moko kobundela biso etumba soki likambo ekwei babeti biso ya telemi ake kobeta bao babetaki biso toboye bobele biso moko Mose Laurent Désiré Kabila na mabe nyonso oyo ayaki nango kasi ntango aye komona ete ezali likambo ya mboka pe ya mabelela koyi koteka te Kisense ekangaki ye alobi na koteka te asali bobele mibu misato yo na babomai na kiti na ye pe ba Congolais baza bato bazali bao bateka ye bakombo ezali pe totanga liste pe bomoi lolenge babomaki ye e kovanda Kabila zwi embongolo esika avandi uto Kabila vanda na esika wana na mabe Eli Kapene te me Edi Kapene pona nini alobaka mabe ezali Edi Kapene pamba te na mboka moko te soki babomi mokonzi ya mboka pe yo moto bato balingi te o ordonné mais Edi Kapene a ordonnaka pe kimia ekotaka pe mapinga ya bangola ezali mapinga na biso moko oyo ekambami na papa Delphin Denda mokambi yango ya l'armée Tigre bakitaka pe bakotaka na Congo mpona kopesa kimia ebongaki na tango wana nde Edi Kapene azwa bokonzi ya bokamba mikolo ya biso me makambo elingaki ezala mosusu bandeko na ngai bosembola matoi bolandanga malamu na bokebi bino balandi Océan du Congo po bomona lolenge nini ekolo wa biso ezali bongo na kokufa ekolo wa biso ezali bongo na pasi tango tokolinga oboya lisitwale ekolo wa biso Edi Kapene ba intimider ye tango ba intimider ye po avion ezalaki ekomata te ekokita te wana Kabila akenda bongo na ebembe ya musée mpona kokende kozwa loboko ya musée atia yango na bibombeli misolo ya musée mpo musée atiaka bobele loboko na ye lolenge akufaka wana ezalaka nao na moto esengelaki bakende ye na lombango bakende kotia nde omoni basenzaka mokolo ya kokufa me lokola nzambe azalaka nzambe tiba ye kozongisa yango bobele mokolo akufaka ebembe ya musée tobandaka le 18 bamoni soki totia le 18 ya Lumumba ezalaka le 17 ekosimbaka te me bakendaka na bongo soki bolandi malamu balobi ne okokitisa te okomatisa te ndeke ya likolo ekangamaka babangisa Edi Kapene na réunion oyo babangisaka ye moko ayebi pe balingaka aloba pole te na likambo yango nde bomona boloko boya beta ndeke ya likolo ekitila Kabila ba Herodi Abdoulaye Ndombasi bao bazala ba étranger balataka bobele bakombo ya bakongomani bango wana na lisanga bango baye kotia Kabila lokola mokonzi Kabila pa ndimamaka lokola mokonzi Kabila pa yaka kaka na kobanga bakongomani po ete asala mosala malamu bobele bakongomani ba professeur ya mayele lokola ba Théophile Mbemba bali la circuit wana bato baike bali la circuit wana pona kokende kobanda ko détruire République démocratique du Congo bateki Congo pene ya Kabila
babandi kotalisa ye lolenge nini oyo abandaki kolinga talisama na bango. Kabila azwi mayele akomi ngangi, abandi kotortire bato ya République démocratique du Congo. Toye kosala lisanga na kati ya pasi après 21 ans ya souffrance. Boyembaka wulu bolobaki baka maike Mobutu abimaki ndoki na maseke, kasi boye komona ete Mobutu azalaki malamu, lisanga ebotami lokola lamuka, peuple congolais lamuki, Vulozi Kimbangu ayei, Nzamba akiti pola koloba ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi asimba yenda. Tosangani. Tala motema mabe ya Kaina, tala motema mabe ya Yudasi. Likona malasi, likona mbeka ndeko na eko mata, eyokami abomi ndeko na ye. Yudasi ateki Yesu likolo ya malasi. Ok, mobomi biso. Na Martin Fayulu Madidi, na Félix Tshilombo, moto oyo bazalaki na bofulu ke la Congo ezali banani. Ayokaki Martin Fayulu motema mabe ya nini? Po ete yenda azalaki mwana ya papa Etienne Tshisekedi. Martin Fayulu Madidi azalaki ne moto azalaki pembeni Etienne Tshisekedi. Na Félix na Martin Fayulu Madidi azalaki na moto mba minani. Azalaki ye. Donc ata ko Martin Fayulu Madidi azwaki kibokonzi, ye alingaki kaka atombwama. Po ete Martin Fayulu Madidi akokaki kobosa na ete. Po ete Martin Fayulu Madidi azalaki pe mwana na ndako na bango. Martin Fayulu Madidi bazalaki na etonga moko kolandisa liloba ya Nzambe na Philadelphie. Mais atali wana nyonso te, atalaki tapi. Ya monaki lokola ke soki nazwi bokonzi oyo na lekai na tapis rouge lokola papa langa boyaki kozwa yango, ayebaki te tina nini tata na ya boyaki kozwa yango, ebongaka tuna na mama pona nini tata tindenga akufi boye, atikali kozala mokonzi te letumba nyonso ya bundi. Balingaki bayebisa yeke tata soka aboyaki yango, aboyaki asuka pamba te, po mama malata yebaka makambo nazali koloba, bakendaka na papa Etienne Tshisekedi. Tango kosini asuka la mindele, mindele ba proposaka papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi pa ndimaki. Ayebisaki bango bozwa ata 100% ya minerai na biso, kasi bo industrialiser Congo eloko Tshisekedi akufa nango ya kwa. Alobi na kopesa bino 60% te bino kopesa 40%. Po ezali biloko ya biso ngala pesi bino 100%. Bozwa tout, mais loko na sengi bino retour bo industrialiser République démocratique du Congo. Botu na kamindele ba boya ko industrialiser mboka la biso pour la nini. Parce que balobi Congo ko yoko za développer te pour tous les pays du tiers monde. Ce qui va industrialiser République démocratique du Congo, on suppose que tous les misala, on suppose que Congolais koli ya malamu, on suppose que mboka la biso ko développer. Pamba te ce qui va industrie ekoti bango ba ko so biloko biso batutokolamba biloko bya biso peto koyeba lolenge nini ya biloko wala basalela ka yango. Alors biloko bya biso boko to koyeba lolenge ya mayele la ngote tala baninga o biloko kena ko lele pa ya bango communauté internationale bina boko mona likambote to funda na CPI alingaka yote oko banga ko bunde tumba na mboka na yo moko kele ko funda ke pa papa pa bato balingi yote. Papa Tshisekedi azonga ndo moni azumo konzete ndo moni ba précipiter na liwa o ba welimi kishiba lobaki lokola ba kei to chema mboko na biso bakata akozonga te po ba yeba ki peke na kata comprendre bango ki Papa Etienne Tshisekedi akozonga te pe azonga te petit kilo lelo azonga te akundama na Belgique oyo ezala kawani ya kamabanga ya azonga te lelo mama Martin oyo azala boloko marka bunde bangolo so bakei kozwa pouvoir bakei kosala yango la mosusu azala boloko François soki nani komo ya ko kimanga ye pasala kala kati bato baiko basala ki pouvoir wana lelo na banzi basala ba boloko François Mwamba soki loko boko azali pe na boloko pona likambo ya pouvoir na bango oyo bakenya ko signer ba accord ko bondela Kabila kwa pesa bango bokonzi. Yango moni mama Martin azalaka pe na mo a dire na bokonzi wana. Yango moni mama Martin amona na kati ya bokonzi wana. Po ipazali moko ya signataire ya kati ya makambo etali koteka Congo.
Pamba te soki maman Marthe azaki na bokonzi te akokite ya bakabato lokola chef coutumier akokite ekolo ya biso Congo comme chefferie akokite saka biso makambo lokola ba mon père wani ya limbote ya ba mon père ya kosaka biso kwa ya kopambola kabiso ya koyebisa biso ko kokufa lobi yo koyeba te ki pana onde do tele ya kuluse po ete linde kuluse oyo batela kabiso wana na ba croix mokolo to kufaka lelo mboke ko kufa biso sto kotala lelo mboke ko beba biso sto kotala lelo mabe ko komela Félix ba ko bomba lelo mabe ko komela Félix ba ko bomba Félix ali malamu te ba memi Félix na kanza ko ya na epe ko maloko a défi pour ani ba moni Joseph Kabila zongi wani ezali makambo ba ko sakana na biso sika na banguna pour ani Joseph Kabila ko ko intimider biso pour ani Joseph Kabila ko ko intercaler Congo pour avancer pour ani Joseph Kabila ko maloko ali banga o ba cheli biso pour ete fungola biso te poto zo pe mate ya li makambo na lokuta Joseph kadela otaye ko yebisa la bino Kabila akokoma ko gêner ba congolais pour ba avancer nazo comprendre le côté pifoni ni ba congomani bazo pesa Kabila bo mekana ko yebisana Kabila nous bloque Kabila ceci Kabila cela qui est Kabila bino bolobi Kabila za Rwandais bande ko nga tala lolenge biso ba congomani to bunga kala chabien na akene maman sociale maman balabitike tala tina to zali ko bunga pasteur papi na Mont Carmel na akene bande ko langa bo s'abonner massivement pour te comme ce que la tango to panza te ba vérité Félix azana sérieux problème la muka etelemi bande ko langai nazali ko zongela makambo o poto ko zongela bole soso te pepe kongole longo na bolema naza to sombiti na makanisi na biso esika moko to telemi po ete to bundile kolo wa biso ba yi Kongomani mama na Jolie na Suisse mama de la Suisse lelo yo ezali mbota maelamu ya mama na biso Madeleine to kolekisa bongo mongolo to invitation na ye akokisi lelo 80 ans kasi mama wana abondela ka bobele kolo ko sambela ka po ya biso lokola mama Samuel ko landa ka biso bande ko na ngai to bundela ekolo wa biso Congo mama Pierrette to bundela ekolo ba mama ya moto mojali moto mozima mite bande ko na ngai lamuka eyei Ebotomi Kabila faiseur de pouvoir Kagame comment il y a Kamere faiseur de pouvoir oh ba ko boma na likolo lelo ya kulusu ya pouvoir bango ba ko tala Congo te ba ko mitela bango na bana na bango po ba liaka bato mosu ba ko ete peuple congolais lo mona bolema telema oze mission na bilo musabone masimema bande ko ngai Félix na mama Marthe na bao bali na baboloko François na biso mosusu bakangaki na boloko bango wana basimbaki nzela bakendaki pona kotonga bokonzi ba bango penya Kabila bazupe bokonzi Jean-Marc Lampunda kiji Robert Akoloba Jean-Marc tu as fait le pouvoir comment le pouvoir était bon comment tu as défendu le ye wana bango na batelemi wana bamati baye bazongi lelo wapi pe bokonzi yango ya malonga lelo Félix na moleke lelo Félix akokende bino boko tala libotele ya Félix bato boteki mpoto ba nouveau riche bino bato bozakala Félix idepese botika ko mwa mweta moto akokufa bino boko seka moto akokufa bino boko sala kuna boko défiler mboke eli malamu te mboke sete kami Félix ko ute kile sise akei ko umbela mpese akei ko zoye makambo ba motalise mandoki ba misanye makambo ko longo bala te ye balengisa kaika de fog garda kufa bozali ko yeba la tango didia kendaki bozali ko yeba tango Félix ambaki je mets ma main à couper Félix a lobby bino bela boni na ba télévision pona Kagame ate ko pe bozolinga ete ate ko pe boni batabite ba mabe boni mokozanga lolenga ko pesa ndeko ya bilo moko tolio ko pesa bilo mbele oya tongisi bilo lolo bampango bokomi lelo ba nouveau riche ko mezera ka mbongo na moto mola ya moto yali bongo Félix Antoine Tshilo mote mama Marthe lelo ko bi ko benisa ka bato lokola mumpe yali bongo pola mona te oko yoke mawate ya ko tembo lelo ko yo Félix osana maladie Félix ba simbisi e mongoloto ya papier
bakombisi Félix la suka Goma ekende Bukavu ekende botala lolenge bato ba ke lukaka bibemba bango kabuya cha. Bonjour groupe. Shenjoa tuko mdelegation tuna tafuta mama iti za wale wenye walikufa huko Makene. Tuko Makene mwangalie tu watu ndio wale wasoda wako mbele, tuko wasoda ya EPDF wa Uganda ndio wako mbele, wale wako kule mbele. Tuko Makene sai mama iti kuza mingi sana, donge hatui kama tutapata na zingine. Mama iti kuza mingi sana ndio mama iti kuza mingi vraiment. Kamazi iko nyuma yetu, injo delegation ya mbele. Kamazi iko nyuma yetu yenyewe na baba mama iti. Kamazi sayala deja hatui kama tutabeba zingine mama iti na mwana na mama iti kuza mingi sana. Tena wangalie tuko na bita njoko barabara, hatuko naingia mvipori, tuko na bita tuko barabara juu kuingia mvipori kuko hoga mingi sana, basoda njo venye viko na pima angalia pembeni ya barabara. Me wakiangalia mvipori kuhima nyumba mama iti na zitakuwa za mingi. Tuko napita tu mbalabala metu shabeba plus de 20 personnes. Zile njo zenye kwanza tu shabeba plus de 20. Ba moto gizi wana bako kendaka koluka bibembe abango mikolo tu bibembe kolalaka. Ebe siko ba panzi bango te. Siko bango na nzela kokelo koluka bisika ni ba lopoto bibembe bango wana Congo biso to sakana lelo. Wana Congo biso to mona lokwa ke likambo ya lite. Wana Congo Daniel Ngenda. Wana Congo te papa Mikaele, te mama Celestine, te mama ya moto mochala. Assalamu alaikum mama Jawa. Na ba mizima na ngai. Bilo baso la South Africa la mboka ngilo mpinga na mpinga gime afai kitoko pe mama pasa. To tele mabakulaka. To tele mabane Congo, bana Congo. To tele mabakolo Congo. To tele mabana kimbangu songa njela ya kimbangu ya tumu ya. To tele mabakoko jinabiso nyos opération zéro Rwandais. To bunde tumba ya bosolo botika kokosa ba Rwandais ba bande kola biso te ba Rwandais nde ba bomi. Bako ya kosana la biso Félix mabeto za komona opposition ezalaka te bande ko na ngai. Naza ko kena suka. Bino moko boyoki shakindalati. Ngana shakindala lelo. Poni bo kabite mama beboy. Bolo bato sea sikoto sombelo motuka poto moni solo. Na lobaka na bino ke Martin Fayulu m'a dit le président Eli akoki kosangana Moïse Katumbi te. Lelo nde bondimi na oki bino no mama sea shakindala lobi mama sea maloba no yango shakindala lobi tango ngana lobaka bino ka singala sa bokosi. Ngana za mwana ya mfuluzi. Nazali mfuluzi. Poise incarna na nzoto yo ngala ebiete. Nazali mwana ya molimo ya nzambe lata biso pour la bosolo ya Congo pe koseko la République démocratique du Congo na chaîne de libération. Boko za vérité oyo te ce qui za aote. Lelo shakida la lobini. Moïse Katumbi egali Tshisekedi. Mais bino bobenga ki est présidente. Maman c'est ya sa président pour epembe la président ni. Yango bino mutu nyonso akoya pembe la président ni ndako malamu. Et bale ya président ni ndezeli ko bongo la bato. Bozo location c'était le col Elia. Elia lobi mayo ezali ya kobeba. Poto pikola yango peto comme ça yango peto sengena source boluka ki source Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi na sala ya Kabila. Bango yo so cercle visi wana bazali bato ya Kabila. Bakokoma ka bato ya Congo ata mokolo moko te parce que ba uti la libumu ya étranger. Cela veut dire bazali banguna ya République démocratique du Congo. Ba poussa di pena bino po ba lia miele. Na lobaki to la lobaki te ke Moïse aza montu te. Tala je ba yeko sala. Pourquoi Martin Fayulu m'a dit Moïse Katumbi a gagné. L'élection où tu connais comme tu as gagné, c'est Moïse Katumbi. Et ça, c'est là-bas Félix. Ndé Basali. Mais ndé les qui carte sont jouer. Félix a suité, Moïse Katumbi peut être premier. Ce qui te dit qu'il m'a pronommé à solo président de la République à Moïse Katumbi. Qui est Moïse Katumbi?
Na ebisaki bino boke banzamba zalia oso bozo boya boko échoué. Chaîne oyo ye pour la bino bosolo lelo Shakindala lobide bondibeli Shakindala. Océan lobaka yango te. Moïse Katumbi pelaka ya président élité. Bobo ya kingai na la pembe la président éli pour président éli akozwa pole. Pe akolinga makambo la bino bosoto te. Pe na liki ete président éli asaye bibino nyoso pa sayo ki pa la taka chaîne ou pa yoka kama le océan pa le océan lo makambo solo na la taka ye. Merci papa Devos. Lolenge bo comprendre que océan abino aloba solo pe solo yango sikoli Shakindala beti poke pa na mai abi boyoka ki océan te zela na bimisa bobele moto akutaki na bango kuna pa yebisa bilo solo sikoyo bobobo ya chaîne opona nini boyoka biso ndeko tant auto zali pouvoir ezali na balabala pouvoir ezali pas Félix Tshisekedi te bo s'attendre la gouvernement te po ete gouvernement oyo kobima ayo kozala kukao bon s'attendre te bino ba congolais tout bo opposant tout au boké ko lécher la scène à Félix que Félix a opesa bino loko tijengo Félix a loko ko sala te soki mindele te ba eko kabola mboka soki bozali mibali pe ba congolais a solo bolinga ba congolais merci lokola boyambi opération zéro rwandais pe na sengi na bino c'est le temps de sauver Félix. C'est le temps de sauver la nation congolaise. Tant que nous avons Félix, parce que Félix n'est pas à Congo. Il y a des gens qui ont signé, mais ils sont capables. Félix n'a pas Rwandais, pas de la Koyo Kalate. Bako sala biso le premier tour, Félix a posé un PC pour bango bala kacha Félix. Ndenge ba yewana, Félix azali kondima. To sanga na liboke poto loba Félix alinga kinela ba Congolais li bobi. Oh Félix alinga sala ni. Nasi na lembi pas ce côté lingai na kufanga mokote na kufala ba Congolais. Na benga bango tout ça la négociation. Attention Martin Fayulu Madidi. Makambo oyo batu oya ba Monique wala ba koyela yo wala opo ba yaki kotala ngate libobi. Ba yena libobi yo kangai komeka kutu kosimba nzungu wana te ezali ate malamu te. Komeka pe kopusa na te tikela bango kinela bango biso na yo na ba Kongomani opération zéro Rwandais pour la délivrance en mboka. Tango boko kele ko sangana moza ba Kongomani bino basote Félix a kotandande maboko. Félix a kotanda maboko atika potango ba kozwa ba mboka Congolais pe nyonso asinyaki. Martin Fayulu Madidi azalaki ba oyo bazalaki ba oyo bazalaki ba oyo bazalaki yango moni ata ba procès ya ba marque e ko linge sila po ba ya kobima bango so bali ana sani. Attention, attention, boteka Congo bino nyonso te na course à pouvoir yo on a télé si musabi po depuis Kaloso le mois qui opposant depuis Kaloso c'est la pouvoir keba okota na ben oyo boteka Congo po signature ya suka ya boyoka na ba Congolais bo livrer Congo na maboko na bango bazwa yango na pole na ko kala mongongo lokoso ezali grippe ya libo monya na ko toka kaka pona bino na sukisi popela zwa kimia na zo maloba ko yebisa bino mikolo ezali koya na kebisi bino na bolingo ya ba Congolais opération zéro Rwandais Congolais ozali bisika nyonso boya to sanga na papa Alfred na Canada na awa de la bandeli bilo bande tisuka la sali mwa minute milai pona kote ya na bino ete bozoba na biso ba Congolais et la tanzoto te tozala impermis soga to fungola miso mabiso to tombola mitu o ese gumba mi uto kalaka mboka yango lekei boyoka ni dialogue yango yeye poto kaba mboka biso moko ba Kongomani na lobi peuple telema na awande na sukisi mona mère de prino na Autriche lik makanaki prisonnier de Jésus bisika biso bilo bozali ba Kongomani na lingaka bino mingi tozali na kufa sango ya matanga ya mama Bonyombo oyo akufeli biso moko ya mama ya komi ya association ya comité ya ba mama filtanaise tozali penza la pasi na ye mama Sarah Lofanga Nzambe azala na ye abele ya Bangkoko to pe ya kuna ya mendele ya bapaya e ya mbaye Congolais longo na distraction mboka eza kokende
dialogue oyo ezali dernier coup de sifflet, dernier assassinat, dernière trahison, dernière traîtrise. Mais ndenge biloko bolobaka la kota le français. Joyeux anniversaire na yo. Ba pour mettre ngolo no bondia botarde bono ete émission ko komela bino maman d'angolo na mokitene au Florence Matondo Mido. Et pourquoi pas Soda les padres et pour la dignité bino nyonso obolingaka biso vraiment. Merci la Kabouya l'homme personne échange par l'équipe qui gagne. Promoteur établissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et personnel sans mon compte séparé avec biso biso dali da bayoko nzamba le bala kotambola yo to yambio na bolingo ya solo blaise wa biso moko la biso tika nzamba ya le bala kotambola bilo la patrouille la mort nous vaincrons ingeta to bonde tumbala bosolo oyo to kokende boteka mboka te bye.